Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Sali na balandi nyonso ya Congo Check Check TV ya papa na biso alinga babenga boss ya pembe ya leader ya pembe na Allemagne papa Sibu Mutombo wumela vraiment na kabona maboko ya Yesu Christ azala na yo vraiment butu lokola moi olota mabete ozala toujours à bonne santé. Merci beaucoup na metiti maman na mbalo na sima ya caméra na réalisation. Merci na yo vraiment metiti manzamba bomo à bonne santé pour musala ya papa Sibu Mutombo et qu'il est toujours liboso mawana batona soloka mutona soloko mona papa Sibu Mutombo quoi. Déjà pas Jésus Christ, vous avez droit de savoir. Vous avez toujours le droit à koyeba parce que makambo ezoleka ezope sa pasi ezope sa soni. Tant Congo check check ezalaka te yango to banoti kango ezoleka na bongo likambo salami pe etika libongo mais lelo lokola papa Sibu Mutombo aya na idéologie na ye oyo yango moni masolo et comment vraiment koleka na Congo check check TV pour epesa biso car ndenge ezalaka vraiment dans poto soka mayele to toujours to eba ndenge ya kotambola yango vous avez droit de savoir car ndenge ezalaka idéologie o esala vraiment kitoko muto telema papa Sibu Mutombo azalité metiti mana na posa ofungola déjà ba mona ba invité nanga avant mais maintenant na yebisa bango dans histoire na biso oto ye nango to lisolo oto ye nango lelo o ezopesa pasi epesi ndeko na biso ya mobali pasi azana Nouvelle-Zélande abi plasma nako kufa me na kufa nanga te po basi bazebele mais loko na kika pasi po aza mwasi nanga oyo na pesa ki bolingo nanga nyonso vraiment na mutema mobimba. Merci beaucoup metiti ma j'espère que ba moni ba invité nanga za ba on a plateau na pesa bango ta ya ko se présenter mais bolanda na lu oyo na meme bino lelo ezake ndeko na biso ya mobali aza na Nouvelle-Zélande azui pasi oyo arotika lobosa na te ata bali mwasi mususu pasi na ye eza nini abi kotala ba horaire na ye ya musala asengi congé po aya Kinshasa aya kobala mwasi na ye musala permettre te ba temps na ye mo yebi mboka mundele bino botala nga boyebi ke bino bosana ba carnet na bino ndenge na ndenge musala na bino et permettre te moye pe oyakin e kozala te a confier libala ya mwasi na ye na maboko ya famille na ye bino mo boyebi soki ndeko aza musika to aza libanda ya mboka ce qui est que le kobala mwasi bakopona yaya to leki to neve o asa mona ni mwa mobali po avant de la ndeko na ye na kiti ezalaka nango mabete to mona yango esalama nango pe jusqu'à ce que mobali pas récupérer mwasi na ye nde ezalaka soki azala bandundu azwi mwasi na ye alandi ye na bandundu soki azala kikwiti alandi soki pa aza na poto alandi mobali na ye na poto mais oyo ya biso to esali ke lelo to ya liboso na bino to kaboya na bino pasi oyo boyeba nini oyo et comme il ne biso ya mobali po yo mutu oyo ozotia programme ke otinda baya ko ba elo mwasi na yo moko fandi na poto kuna oyeba nini oyo peut-être ekoki kokoma to lobi te ke to envoûter yo pe ekoma bongo ndeko na biso ya mobali ba pesi date ya libala a confier libala na bandeko na ye ya famille papa na ye mama na ye bazui yaya na ye ya mobali oyo ye alanda akende kovandela ndeko na ye lekine ya mobali na kiti a représenter ye nde kaka ezalaka milulu nyonso elekai kitoko le ba darling love la kano na kanoti na kati mwana muluba milulu vraiment elekai nango kitoko ndenge ba Marvin Songa balingelaka milulu penda elekai kitoko libala ya kingani abali esili nango mwasi pe aye na ye pe ba parents ya mobali parce que ba si babali okofanda su na famille na yo ndenge nini faut ba vanda bali landela mwasi ya mwana bango ka ndenge ezalaka yaya ya mobali na ye oyo avandelaki ndeko na ye na kiti pa représenter na libala likamu akofanda mwasi akofanda ka mukeboye abengi ye oh topese kombo na Nathalie allo Nathalie yakate bat mobile no tindi makambo boye atokende nanu hôtel de ville ne mo yebika makamba voyage ndenge ezalaka soki bosi babali yo komi ko sala bozon sa boye mobile no tindi tokuta na mutu moko boye mwana mwasi wala koya pa ya mobali na ye banda vandaki ya des fois kutu ayaka boya kuti azate matiki fongola na bakolo lopango to bato bazana baona lopango ke mwasa ndeko nanga azoya soka yebo pese fongola vanda zelanga akoya musu ba 19h ba 20h likambonga bengelaki alobaka te bino boyebi ke so mbala za libanda mboka famille mobali okomika ko banga bo soki pe ndenge nini pona ko éviter ka ba problème ke ba pese ba rapport ya mabete moi ça bi plasma nazala toujours soumise ne mobali ye moko pasolo babi moi si nanga za mo sali miema o ye o na so ba te soki eza problème nini o esali ke lelo
pasi to mema na liboso ya micro ya Congo check check lelo eza nini yaya mobali abengisa Nathalie ayepa na ye po toza na rendez-vous moko lundi parce que mobali no abitu ko benganga photo ke ekuta na mutu moko alobi ke ngande na accompagner kayo parce que makambo ekomi ebele oza déjà mwasi ya mutu Nathalie lokola mwana botosi ayepe pa yaya mobali avandi tokomi 17h mbula ebandi mbula wana ebeti alors mbula ekosila 22h mbula ebandi osala lokola ekomi matanga ya mike lokola kokita mwa muke Nathalie ebisi grand frère mobali nabi nga fona zonga déjà kuna ba mama ba mitungisa benga déjà mama wana zolo beza mama bota Nathalie te mama wa bota mobali na ina mwana mobali o abengisa ki ye o asa semeki na ye benga mama na papa bayeba ke na zakaka epa na yo kala mingi tende na zolonga parce que mbule bande ko beta tant mususu bango place baza pe mbule pe ko zale na bandali mbule ebeta mena kitamo mbule betite na mbinza pe mbule betite benga mama otona obenga bango Nathalie abite na ko pe ko lemba na ekikala na yo ki pe lokola kolemba mukie posa mai lokola mwa posa eloko malili to nini ndeko na biso ya mobali ake kosomba ba jus oyo ezate ke jus ya Fanta te ya mulangi te jus ya nini te ake somba ba jus na ebite bino bato bali banda mboka so mila ba jus ya ndeni ba jus ba benga ngoni darling ba jus wana ezala ba ba jus compal wana ezala na ba biloko wana ezala lokola papier lokola sachet wana mwana mobali aye na jus komela mwana mwasi ameli jus nde kolala mwana mwasi pongi kolamuka na ye azokuta semeki ne asasali oyo akoka azalaki nango na posa ya kosala nayebi te balandi ya Congo check soki bokopesa mwana mobali faute soki bokopesa mwana mwasi faute parce que ye arespectaki kaka po aza grand frère ya mobali na ye apesi responsabilité ya makambo nyonso meme eta libala ye nde avandelaki mobali ne na kiti soki abengi ye na makambo eza intérêt na ye moko okokende kaka semeki na yo kotiele idea mabeke akopesa o jus ya ezala na drogue to nini po ndenge tomoni apesaki eloko moko beza ke ekolalisa mutu pongi akoma inconscient bazwa moyen ya kosala makambo ezalaki nango posa na yango lokola nazanga moko te na plateau nazala ya na ngai ya Gauthier business alinga te tobenge ya Gauthier business msiko nga na kobenga ya Gauthier business te na kobenga ya Gauthier business na ndeko na ngai ya mwasi ye moko vraiment se présenter bonjour maman place mam Comme on de la douceur, la petite sœur, il y a cœur sensible. Na pesi binombote, na pesi balandino si à Congo check TV mbote. Sans oublier na pesi mon boss si vous mutombombote papa ya yo yangwana na pesi ma bisou. Merci beaucoup na droite nanga anazana ya nanga ya Gauthier business ya Gauthier. Ouais, accepté l'invitation nous sommes pour la lelo. Merci pe na yo te disposer quand même. Pour yo za ba solo motango benga na bi li solo nini li susu. Mais na comme na plateau na découvrir yango na ki pasi makasi na mutema. Vraiment na ki pasi makasi mais na bande ko ba Rolanda biso, balanda biso na bokebi bango pe mingi ba commentateur. Ba commentateur nga na zong sa ba réponse na. OK, ba commentateur pe ba pesa pe ya bango ba boule. Pour les sikon ndenge tolo bato ya ko kolisa boule na biso quoi. Vraiment na pesi bino surtout déjà mbote quoi. Ya Gauthier par rapport à Oe Komi Lelo parce que ndeko lapsa mbala lobi asala nini pour moi na moi sinde tolo bana bino boye après kozala nandi ya mobile na ndenge ya mobile na ya sali wana wato ko benga ngo viol parce que eza na posa ya moi na moi c'était nazo côté la yete mais tozo landa likam ndenge zeto tozo sala analyse na ndenge zaleli pour moi na moi c'est ko azui zemi ya mobile na ye ya mobile na ye o abusé. Yes, inconsciemment. Tout ça, nous monine par rapport à Oe Komi. Et abomi déjà de konae. Abomi penzan de konae. Aza donc ngala moni. Azarnelo moya mabe en kati. Pour n'en déconner, kanan déconner banda kala. La fille a bakisi à lobi que tango akuti à la mouki boye à reprendre conscience à mi moni nenga zalaika bongo ba fini ki e draboye na sekuna azasuna bilambate. Tanga bandiko kamwa esali lokola soma bandio lela yaya mobile na ebisi tala degré à cause la courager aisa bi mukola libala est-ce que yé mutafanda na kiti tu ezala ngane na fanda na kiti de cela veut dire ngane mobile na yaka ko bala yo do azade andoki comprendre yango na bandeko ba ki asa bominde kuna bominde kone poto yebi ke na bukoko na biso bandeko bakoko bo excusez nga bandeko balandi bana mibali bandeko bakoko bimana mwana mwasi moko te
po ekumbaka mpoka ekumbaka liwa na libota moni aza yaya moko ya mabe asa bomi déjà ndeko na ye siko tia na kati ya ndeko ne ba doute belebele po ndeko alingi mwasi na ye est-ce que akobala susu mwana mwasi wana et puis abomi déjà mwana mwasi ya bato mwana mwasi ya bato kaningo lobi atosaki kobala te parce que asa bali nyonso c'est que mariage religieux ne ba osala kuna na mboka bapaya awa si basali civile makambo nyonso bon voilà imagine ni sikoyo atie mwasi wana na tie na kati ya ndeko leki na ye wana pona mwana mwasi wana est-ce que akozala susu na elengi na ye akozala susu na bolingo na ye abanda kotala na regard nini pona nga abomi vraiment ndeko na ye ona ko bana ko loba yango wana. Merci beaucoup ya Gotier Business na kozongela yo de la douceur étant que moi si yo moni nini mwana mwasi wana asali mabe ndenga bane ko répondre na ba invitation ya mobile na zako benga ye yo osmoni yango ndeni pesa pe quand même moi analyse na yo bayo bazolanda biso bayo kape ndeko na biso ya mobile kolo mwasi o batieli eze me pa ya na donc amoni ke leki na ye mwasi na yaso kufa na mampuya na kisa bite na ede mwasi leki nanga na longole mampuya. Bon, pour Nangai, namoni yango eza lisolo mo ya passe. Mais d'abord moi s'il fallait azala sage, ko kende pas ya mobile eza bien, eza mabete, mais faut rotala ratoni no ko kende ope ko kete. Accident aya, bien sûr aya ka ba moyo wana il fallait que non mobile naza ko courant. Je pense pas makambo salami eza ya sika. Ba makambo ezaka non que non mobile aza en voyage atini babale moi c'est ça la ma toyoka pe ba risque comme il fallait moi ça la nani azala lucide a se laisser faire na ba bloc wana te robenga na bomela ba jus grand frère ya mobile non aza grand frère mobile na yo il peut pas aya sombela yo jus o mela entre place na binomi balé mobile na ngai ya mobile na ngai na oboyo na ye ba sangsaka tabana pondute ndeti na kaona mbole beti ya mobile habite aza mbole beti ne 5 balongona na mampuya bien sûr que longa mampuya te mobile déjà azaki déjà na béton ça m'a parce que abanaki déjà ko lula moi si elle qui na ye yango na comment qui mettre ça parce que moi si peut à se laisser qui faire ba place à bongo moi si faza ça jamais makata le qui no bien de konaye nga jamais nga na ko ya pa ya mobile na nga moko po esimbate parce que na place wana déjà ko vanda na belle famille na pas ba bokilo na ye ata ko vanda tant que nazo qui n'est pas mon nani et pas mon toi za sexe opposé na ngai je peux pas aller seul il faut na même moto que na cause na cas ya problème boye à défendre nga neti naka oyo eza faute ya moi si parce que moi ça za ki s'acheter il fallait na mamakamba bo amema kamutu na minute ça donc au moins na minute ça il fallait pas que na ba place à bon oyemo mobile aza mobile na au moins na minute ça mobile attaque te non aza moi ça petit ça na mais yé a mi côté si na sentiment moni non elle est jolie elle est belle na coucher na ye donc na minute ça mobile a moni que non te que non petit quoi so petit frère nanga balaye mais yesu ko atali sentiment na ye abimsa mampuya ya na esili mais moi si fala za ande lucide ame makamutu ake beaucoup plus loin siko ninga tika atikala ki na yendengo wana ale mwana moi si azui zemi bon na minute wana bon na yebite parce que moi si oh non mobile okuta pe solo mbongo na on t'a couché na yo même yaya sali bongo la chérie na ende banda depuis kin ata chérie mais la minute donc ouais bien sûr que non bazaki ba chérie mais après d'autres batika lo bima te za yaya ndem t'a profité donc wane ko maman nzambe puis mobile so ika za bolingo mais ce que chose grave da zemi donc je sais pas ce qui est ça mandeni mais nga vraiment pour nanga nazo donc pour nanga na condamner fiwana il fallait pas que n'a pas yaya grand frère na ye moko quel que soit yaya grand frère ngaza soki na nazaka nyama tant que nga naza sexe opposé na ye je peux pas aller seul babalang c'est ça babalanga te jamais nga na ko kende pas yaya mobile na nga na kenga moko esimba te jamais aroro kende pas mobile ya Gotier vraiment isope sa passe surtout lingala ndeko na bisa mobile abimi seke yo ye mobile na yo est-ce que ye ndem tafandela ka na kiti to kuna na commune ye mtalatsa ka alliance ngana zaki mwana musala na epona ede epona ke ko sele makambo wana nyonso ndeko na kangi reteni komote la douceur dola omoni makambo zolo babo po se kwe yango tolo babongo to yebi makambo isale maka soki ndeko mobile za na poto abali mwasi ato ebi ndenge nini famille ya mobali moko ba memelaka
bakumbelaka bandeko na biso na basi. Oui, vous comprenez comme que fort. Po ba déjà cause na position de faiblesse, mutema nous a moto ke na poto. Surtout ya mobali ya poto. Mbali ya poto. Comment na ba stress mo ba no memono ba makamoko boy, o comment na ba soumission moko boy do na air moko boy mo na comprendre. Vous comprenez maman? Excusez maman douce, maman la douceur. Je veux bien. Parce que problème mes alinines, bah si ba bali na no liboso, bah si ba bali moi si wana a commis déjà et pas na bango. Soupçonni yango ya ozanango na mutu na tala aza. Ça appelle la barrière pensée ndengeni pour na bika ça ya mobali manga. Aza petit frère té. Aza ya mobali. Donc on a na kiboko qu'on a besoin de benga déjà bokilo. Vous comprenez? Donc moi na moi ça cause sous na arrière pensée mon côté que bokilo na ngako sala nga ba jaboui. Et puis au départ déjà ba niko bisa grand frère que benga ba mama kuna ke po ereleki to kangama na mbula na za awa grand frère so benga kati ko tamba la matanga te ko yo sala fièvre donc azulu ga makambo bo ene na sombele mo eloko mo me asala nini et puis ayibike et pas grand frère ya mobali na ye azana sécurité soit ça qui liban nous a problème donc même ba parents na ye ba maman na ba papa ti ba yibike aza pas grand frère ya mobali na ye ba ko tungisa mate c'est dire que même mobali na ero na biko zap mbule beti na kangami na pas grand frère même petit frère na poto a tungisa mate pour na yibike non en tout cas moi si na ngaza na place azali sécurisé tout le monde même va kinyat noto kinanga ke fête mo de rema na grand prêtre mère moi si moindo Glody Lukala voilà tout ke fête le quoi c'est moi malaise tous les couples à proposer une petite sœur naï. Tout le qui ne yomoko qui n'est pas petite sœur nanga. Azar à cause d'un arrière pensée mon côté na sa petite sœur d'aventure. Vous comprenez pour nasina aibi que wana vraiment kutu petite sœur azar dans de bonnes mains. Yaya wana azara azaki déjà la mauvaise intention et puis azar chor. Bon, ils ont fortuné de yéder à sa monnaie na commune kuna beaucoup mais ça n'est pas ça la makamona nyos kuna na libala kuna na d'autres ndenge les grabalobi ba kinzon nyos papa sa monnaie belaga winga ide na latik ni banko ezanga qui mal intentionné azaki vraiment mal atola taki li banko aza yaya moko mabe aza ndoki na biso ke akoti sobi ke eloko akoti na famille wana d'abord a betisi banoko na batata mutu pour ba nous na batata ba yo keza guerre c'est à dire que akaboli famille akotisi bondoki akotisi mabe akotisi poison asa mutu mo faut batia pena na quarantaine nabi ba vidéo ezo bimaka mikolo ya na bazwi ngote vraiment ya na bazwi ngote vraiment pour to bimise pena ba vidéo pour c'est à dire que tant to sala ba émission oyo to sala raté pour to leka ba mona bilongi na sote toujours ça la mission pour mabe teleme leki na mukili to bana ko pesa ka ba mabe yango to dénoncer ba mabe tina ba mission to sala yango to za ko dénoncer mabe o mona bande ko na ba tendresse do péter une émission et za ka pour a dénoncer mabe on dirait bilemongo ya suka mukili et mona na Congo non, exactement, on a un Congo de Gauthier. Puis ça doit ba Congo pour tout ça ba Congolais, tout ça on a Congo to là ndepé ba Congolais ba ça libana mboka. Merci maman. Ba ma bete les mezo bizo, on dirait chaque jour zo bota na Congo de ma yebo. Bo fona ka bo li solo mo eboti. Bo fona ka bo li solo mo eboti. Et puis so ba bete lui yango muta la na mo ko lukuta. Mais ça histoire vraie. Vraiment. Et ça pena histoire vraie. Ouais, Gauthier na osongela parce que to rochité n'est pas na yo, to bande rochité pas na yo dans la douceur. De on a vu ça mobile azolo bake asala nini alors alingaka tellement que linga moi sine mingi ngai alinga te moto baka asa zoba mobile moi sine de kona bimina ye déjà atie séminaire ça pour encourager ma bete beto tala ndeko na biso ya mobile bolingo o ya sana ngona moi sina ye asala nini abi plasma na longolisa moi sango zemi na récupérer ye to na sala nini vraiment na yina ya nanga pona vie pona libela to nini likola moi sinon naza na kati pena na zo tepa na ibite na sani bon pour ngai alimbisa ye ou pas là ils ont dépendre na bolingo oh ya apporter qui envers Fiona mais pour na kota la boy vraiment en réalité dans son nord pas au mona moi si na yo mono o ta la vraie chérie na o boy mais des grand frère non des ça yebi que non moi sinon ça na moi tatou mon libanda ça na moi ni mon na ka son nord pas donc bolingo donc mobali wana à se laisser faire tes na ba sentiment azwa vraiment abala azwa négal moi celle qui n'est pas bala qui est non azwa été simbaté parce que bazan bolingo te moi ça na que non
il risque que avant na libala oyo atoma na amoreza mobile te parce que bazaki na bolingo te bolingo na eza petit frère na ye maintenant le choix est entre petits frères oui ça peut aussi alongoli ezemi mais blessure intérieure donc papa na osenga soki ko olimbisa limbisa bolingo nzambe mais maman ndo sali mabe donc maman il fallait pas nature te ma plasma eza na ngote ke no ya liboso mibala poto bazo baila biso baba ba fille na Congo mon appelle non chéri accueilli mais balobaka nature enseigner biso te parce que ba mibali ba kendo kana mobala bali moi ça qui poto mais moi ka rera moi mukie libale panzani ba biloko na ba biso nyonso ba congolais to kaka ngona ba congolais il fallait moi ça à la lucide à se laisser faire te botosi et l'équimbeka bien sûr so ba baso botosi so pe l'équimbeka je sais pas so ba lobandeni mais il fallait pas moi ça kenda kana muto azane se s'opposer quel que soit un grand frère mobile, quel que soit petit frère, et surtout un célibataire, il ne pouvait pas aller seul là qui n'a pas place soit na yemoko. Tout ça, ma copine, ma copine, Darlene, on a bébé, donc il fallait qu'on a bien Darlene, il y a qu'on compagnie, n'a pas ya ba serre, je serais pas nani, on te paie sa mobile, on te paie ya serre, je serais nani. Na qui ne connaît tika bon, il pouvait pas aller moutaza nzambete. Yango no monia sali bongo. Maintenant on entend au mobile, soit à l'ongolese, soit à tiki, mais nga vraiment boy. Ça comme moi na bango ya famille l'ongolese. Moi j'ai simbate moi na o wapi. Moi na o wapi. Donc na minute somo na naza enfant bâtard parce que moi donc parce que papa ya moi na wana bali maman moi na te moi na naza enfant bâtard na minute simbate donc je suis vraiment désolée donc na éviter ceux qui na minute sont vraiment na comporter conseil nini on peut dire que non papa limbi ça mais oh ezana mutema ya papa wana to éviter oh ezana mutema na me kana ko conseiller papa tala bolingo na yo tala ndo tika chéri na yo ce n'est pas facile oyo kite moi sango atriche yo na mobile mususu mais oyo ki grand frère na yo nde ya ndoki wana o lebi papa alobi ke grand frère na za ndoki aluki abebisela o bolingo na yo mais nga na osepela o sauver amour na yo kolongola zemi pe bino kuna na poteza na on tabute malgré ça péché mais moi na naza les bienvenus te pas na minute yo papa tala bolingo na yo moi sino a tricher en dehors na ya nani ya libanda te mais izane grand frère na onde mtaluka memelo malheur wana mais yo luko sauver amour na yo sauver bolingo na yo de même des bible le but que notre limbisa masoki mbala dans ce pe 70 000 francs alimbisa moi sinaye so ki na grand frère ne wala ba kosola raté lelo te parce que pona kanda wana bengsa moi sino na poto basa la système basa la sope ba biloko wana ba biloko wana kata na sauver bolingo na yo peut-être moi sino ya vi onzamba ponela oyo ya ngwana bozala ne pour la vie parce que na minute so bali moi so mabe tozo mona lelo ba mabala lelo mona kaka alliance mais na kati y a rien donc il faut qu'on na kati na libala o que non bino mbale boza na compréhension boza na ba makam donc papa vraiment na osenga olimbisa moi sina yo kozala bien bo sana nyos bambote na nga la pesi pas grand sang na nga cœur sensible la grande lingio mingi ba bisous na sepe susu comme la mama plasma dans na mona ke kalio na monie na pesi susu mbote na chuf na ngai na pesi mbote na cordon na ngai kobe papa chéri ayo ngona papa chéri na pesi chéri ouais na pesi papa OK metiti ma papa na sima caméra na pesi susu Darli na pesi susu mama tendresse mbote la tanda tranda na pesi bambote puis je salue ma famille la famille Mundemba la famille dans basé belé dans Kokate donc je salue tout le monde. Merci beaucoup ndenge qui ko disposer temps na yo pour na intervenir na plateau na biso ya Gauthier moi conseil mukina oyo koyo ya na yebi ke yo pe oza déjà mobalani oza vraiment moza pesa mobala libala vraiment pesa mwelo mo ya bien ko bondisa motema ndeko no mobali azotala biso kolo likambo oyo te loko nyoso to so ekomi photo tirer lango leçon moni na soutenir finalement na suka douceur mamba lobiawa loko mama bose salemi kolobaka ki na ba sœur nyoso tout oyo ko comment na situation wana en tout cas à éviter ezala grand frère petit frère noko papa kulutu oyo aza célibataire po mona na bango to leki na bango to yana bango zaka na poto a éviter ko kinde kuna pa na yé moko po makamba boy kuma lisute lokwa baza ba célibataire to éviter ka makambu po to tirer déjà les leçons to comprendre que ba mal intentionné bazala kana ba makambu bandoki na ba famille bazala ka tala ninga bimisi bundoki aboy aboma ndeko nae et puis deuxième conseil ngana ba ndeko na zo courage
lokola lingi mwasi na ye po soka tindi tobetela lisolo po azolinga mwasi na ye lokola lingi mwasi na ye ka ndenge douceur alobi mwana wana aza bienvenu na mokili te po mwana wana mpe ntango akoya na mokili akoya na bablessure intérieure akoya na balibabe akoya na ekoyebetama kaka mwana wana akoya kosouffrir pamba mpo na nga ntuka na conseil ke toke tomona munganga bake bamoni basali na nzambe basambela mpo na mwana mwasi wana tosala avortement aoya souffrir na mokili mwana na aza innocente mwana mwasi wana aza vraiment innocente baviole badrogaki ye na se makambo nde likama ekomi babimisaka mwana wana heureusement ke ya Gauthier na rattrape mo eloko famille ya mwana mwasi bazana no courant ya makambo oteke oyo ya mobile na ya po ndenge abusé ye bango nanu bayebi yango te mwasi a garder nanu eloko wana ezana na kati ya belle famille nanu c'est-à-dire que zemi yango mpe ezana na muke zemi eza mukie bele grand tapo na nga baévacuer ka zemi wana baévacuer basala effort mwana mobali a récupérer mwasi na ye akende et puis yaya nga na conseil moninde asa donc ya no mbala de mbanda nao traité lokola mbanda nayo nga pena donc e matinga mafuta ndenge leki nga darling alobaka mafuta pende matinga considérer lokola mbanda nayo okolimbise me na minute otsena no pembeni tsena no pembeni et puis na biso bande kwa mibali mampu yango vraiment ta mampu yango aza pe na fiancé na ye et puis ba paka juma ko ba 1000 francs ba 2000 francs oh ya Gauthier yo bongo na bango mais ba paka juma za nango moins cher soko kokite kini na paka juma soko kokite sala te ba savon betazole na savon na yo eleka nango kaka wana peneza na habité tango sala kango amitaki mo pena nu drink po mo etela bokilo na yo aza bokilo na yo pas grand frère mo etela na misu wezate na bitaki akomaki na etani ni poko matini ba niveau wana neta mampuya eta mampuya lekela ki ya bon problème te conseil ya na za gabe manete lo ba Jerry Cobetex te me biso na ba Jerry Cobetex mamana to sala ngote na ba wata na ba petit na ba artiste noir fa mama bongo to sala ngote bon na pesi kaka mbote na mwana mwasi azo ningisa batu na kisasa wa Jidor Lims na biso aza kitoko lokola jaune d'œuf pembe moko santage na pesi petite sœur na nga wana mbote vraiment non mibali bazo tambola mutu pona mwana wana heureusement yepe ba 1000 esprit kaneti ba petit na nga ba darling love voilà na pesi mbote te wazo lemba ko soutenir ngai te Merlin Ngola na États-Unis Merlin Ngola na ebisio na kabeli yoye Merlin Ngola mais na ebisio aza mutema malamu yo wapi na pesi mbote na mama Bokilo mama ya métis noir Glody Lukala mama Adrienne Nongi mama na Paulina na Bruxelles na pesi vraiment ba mbote na papa oya sala na nga lelo nazala citoyen du monde c'est que nga so na kiti na aéroport à Australie mutabenga bonjour Gauthier ozanga te arme lourde te vraiment reconnaissance de azara na Paris OK te na lobi soki na kiti na Australie na mboka ba JC Kanu Real de Madrid voilà muta opesa nga mbota ozanga te eza po arme lourde fungulela nga ba porte eza po arme lourde zalaki mutema malamu na ngai nenge leki na ngai Jerry Cobetex azalaka mutema malamu na ngai na pesi mbote na Flore Mbongi Mia Mata na Paris na pesi mbote na l'artiste Hervé Horreur le majestique mon ami na Londres zalaka kayo voilà na ba oyo balingi pe to benga na ndenge to benga na ba Flore Mbongi ndenge to benga na ba Mia Mata ndenge to benga na ba Merlin Ngola numéro nanga plus 243 89 99 47 545 boss Sibu Mutombo boss leader ya pembe na pesio mbote moto na nzambe dode mavumi so zolongola biso une bouche de moi c'est que kalate to buka sani to tumba matela to pesio merci ebele dode mavumi sa moto na nzambe nzamba zala na yo kuya na yo ezala beni kozonga no ezala beni quoi merci ya Gauthier bangisi nga na kanzo ngo tanga date de dema vumisa koya bato na solo kabaya ko sele na aéroport pamba to komi na biso vraiment na suka papa na biso ndeko na nga ya mobali oyo apesa ki lisolo na ina koye biso kaka ke oyo ki bandeko na nga nde balobi biso tozala biso na droit koye biso te ke boya ye non fille à bataza innocente. Vraiment. Talara bolingo bosana na mutema parce que grand frère un homme tu as visé. Et puis tu as vu que oh y a ba viol ou on est ils allons les lengiter. Moi nango déjà KO.
ado asala ine lote do ya wana bundi e monde azo bunda na box do ça n'est rien. OK, moi va pleurer Jacques elle ça la moi bien ba makele yes ye lote na si akwiti pongi do tungsa manote asala ine lote récupérer mon mina. Vraiment récupérer mon mina encore ndenge paka dodé paka Gauthier business à lobby na dodé vraiment yo ko bomisanga veut dire vraiment yo vraiment ko bomisanga to komi na biso vraiment na souka Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma motema ya batu ya empereur fils Kandolo na Bruxelles Anita Emmanuel ma fille chérie mbote na yo place aux ali vraiment la linga ko mingi Gelor Okani Samuel place aux vraiment la Belgique ba mbote ne belé Eden Lutumba fils à papa la kayo héritier à papa mbote na yo belé place aux ali la bébé na yo wana vraiment ya mundele ah mon chéri mon bébé mon amour wa buna bitumba 40-45 à longa plasma dode ma vumisa jour pour de son otanga comme ne senga fona kanga misu moto na soloka ayoka motema pasi po ami boma mitu bambeli na mboko azali po mboko na za mikolo vraiment moto pelikuna merci beaucoup Yvonne Miandabou ya yo yango wana la patrona Darling Love la kanona kanoti na kati mwana muluba mwana muke pilipili ya muke poussière ezokota mikolo na liso ele lisa mikolo yo donc Darling Love la kanona mwana mama na nga vraiment botama muluba yoka sentiment surtout muluba nzoto mikele kwa Darling ya pembe dégâté merci beaucoup Metitima merci beaucoup na boss nanga papa Sibu Mutombo wakabuya mamusara kapinga mama Hortense, la femme sage. Maman Pascaline Mujinga, ouais, quoi et tout. Machi à Moumenu, to comme une personne à souka vraiment. À ma fille chérie Victoria Mariné, la camienne de Ndoi, yaya, check. Comment check, TV. Yassi Mutombo. Comment check, TV. Yassi Mutombo.